Bonjour, bonjour, bonsoir, bandeko. Bisika nyonso bozwami. Na ye na butu na pokwa lelo samedi le 1er février komeka kosola na bino concernant kaka dossier toza nango oyo ezako vraiment kotungisa bato ebele na communauté na biso ezali dossier ya ndeko na biso Pasteur Moïse Mbie na mwana na biso ndeko na biso ya mwasi Eliane. Bandeko na ngai nazolinga na onasala mwa analyse oyo mukepo tozala nano na telema nano na katikati na zano na o balobaka au milieu du village na dossier oyo. Nazolanda ba live ebele surtout ba commentaire ya bato oyo bazolinga kaka kokota mbala moko babandi kofinga la fille Eliane. Naza po Eliane te nazolinga na solana bandeko nanga vraiment to solana no bien nano to solana no boyo kanga no bopesa ngana ata 1 minute boyo kanga bato baza po Moïse Mbie. Biso ba mama tozo lobake Eliane tutika jugement ba juge bakata makambo tozo lobango pamba te. Tozo lombango par rapport to yebaka awa na Europe awa. Soki même femme basi o batekaka banzoto bandumba donc basi oyo bandumba o batekaka banzoto wana na poto awa basi ba femme au libre o bayebani na leta awa soki client na ye agressé ye basi ya ndumba leta eyaka bakangi na police eyaka kangi na no agressé kangi na no client na ye wana et puis bakosambisa ye. Et puis, au moins, ba PCP moi na moi si wana raison. Parce que client na e agressé qui est. Mais na communauté na biso ezala kaka soki problème ya boye bimi ezala kaka azolu kambongo. Oh bana basi bakoma miyibi. Oh bana bobo sala ole to mekana to sala kana no ba analyse moko to stali nanu ba pour na ba contre ya likambo. Avant on to kote la mutu na biso na boite batebele balinga Pasteur Moïse Mbie aza pasteur aza bonaboy mais to tika na to longa nanu ki passer to tia nanu to te mananu na katikati na milieu to tananu entre moi sena mobali. Un d'abord Eliane aza mwana muke par rapport à Moïse Mbie. Dede Moïse Mbie aza pasteur ya Eliane. Donc aza na possibilité nyoso ya ko manipuler la fille. Parce que un d'abord aza pasteur na ye. Dede azali mukolo par rapport à Eliane. Moi je me souviens les to bande koko là, maman biso bande sala. Soki mwana zolela, mwana muke azolela. Ata mukolo azalaki na raison. Devant bako pinir nanu bako gangla nanu mukolo. Parce que mukolo nde okiko yeba ndenge ya ko se maîtriser. Mukolo okiko yeba ndenge a éviter likambo wana ekoma. Mukolo okiko yeba zana expérience muke par rapport ya leki na ye to petite sœur to petit frère. En tant que toza nanu ba responsable, en tant que batu normal. Muto biso tokyo condamné. Ezana no Moïse Mbie. Soki totali na cadre na ya kolongola ki sentiment, ki fanatisme, pardon. To ki pasteur to longola no to tiaka Moïse Mbie na ndeko na biso ya mwasi Eliane mutu aliboso to condamné automatiquement ezana no Moïse Mbie avant que l'état ekata makambo parce que Moïse Mbie aza mukolo Moïse Mbie aza une expérience à vie. Cette petite là aza ke na 20 attendez bozolo ba 22 ans. OK azala na 20 ans na 22 ans par rapport à Moïse Mbie c'est une petite oyo Moïse aleki une expérience à vie. Et puis dede Moïse Mbie aza pasteur na ye. Boye biso nyoso to yebi ndenge na mboka na biso pasteur azalaka mwa nzambe moko boye oyo ya kolobande bato basalaka. Donc awa na YouTube place tozali toza ba juge te. Biso to kata pe makambo Eliane na Moïse Mbie te. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, et ça na bato bazo ya aye penza ko sala vidéo abandi mbala moko condamné. Eliane okosa kibiso ba preuve yango eza wapi? Avocat ya Eliane, les basa conférence wana de presse. Avocat Eliane alobaki très bien. Du fait que basi ba saisir parquet. Eliane azé son a droit à kobimi sa vie. Même vidéo, même preuve mon côté.
Eliane aza na droit sous ya kobimisa eloko te. Na ebite bozo condamné par rapport à quoi maintenant là. Au moment où ba ebisa ebino alobaki ye moko abandaki yango na Instagram na ki aza na biloko ya kobimisa, aza na biloko ya koloba, aza na eloko ya koloba. Mais basi ba memi yango na l'état. Bolingi Eliane apesa bino ba preuve nini? To yebi bien bandeko na ngai biso so to vandi en Europe pa bato ebele ba tala bakotaka na YouTube eza bato ba fandi na Europe baza na ba wifi ofele. To yebi bien awa na poto. Soki même prostituée ba beti na client na ye. La police ko condamner l'agresseur. Police ko condamner nano au moment ba yeba ni kutuki ba ayeba ni ki aza ndumba aza prostituée. Mais bako condamné mwana mobali wana client na ye wana bako condamné ye nano. Mais na komi le kona kama kana communauté nanga ezala kaka toujours basi nde aza nini ye moko ai ami memaki aza pite botala nano asala ki vidéo et pas Kofi botala nano obiki parfois moi je me pose des questions donc basi yango moni basi ebele ba mona ka ba leka na makambo ebele na mboka na biso na communauté na biso mais moi ba loba ezati parce que ebiki ça que l'air ka koloba comment bimisele ba vidéo asala ki na 1930 na kobota maya Mobutu bako bando bimisele yango bako bando bimisa nalobi kokota na vidéo ya Kofi automatiquement comme moi c'est à Kofi donc basi nyoso wana baleka na ba vidéo ya Kofi baza basi ya Kofi na nzembo wana bling bling botala ka ebele ba nguluta ba fio bazala ki wana kaka Eliane de bomoni ki feza la ka zala ki pe moi c'est à Kofi ba jugement na ya communauté na ngande tinda ka bato ebele o bazali ko torturer bango na ba foyer bazali ko nyokola bango na ba copain na bango bazako nyokola bango meme na marendako ya mabala na bango moye ba bima ba lobeza la raté parce que to condamna ka automatiquement kaka mwasi na mboka nanga to condamna kaka basi na comprena eloko wana te to condamna kaka basi comme si mibali pouvoir moko boye to pesa ango bango. Bon, on a place à moi par rapport à pasteur Moïse Mbie. Vous voyez qu'il y a qu'on manipule facilement, bandeko. Toza ba juge, tozo sala ba analyse. Toza ba juge, to mekana to sala ka analyse. Na kota la ka boye. Akoki ko manipule mwana wana. Na yebi to soki ba preuve ni bozolinga Eliane apesa bino au moment où avocat na ya lobby na conférence de presse basi ba memi nyoso na leta. Bolingi ya ye la bino su na YouTube ba preuve nini. Mais si qu'on a côté ya musali ya nzambe soki tokobenga ebongo na côté ya Moïse Mbie tozo mona babiloko ezobima ezolakisa déjà que côté kuna donc désordre déjà ekoti l'air ka nudité to mona kale Eliane a déclaré que nudité Eliane ebimi après nudité Eliane ko bima to moni nudité ya Mireille attaché de presse ya Moïse Mbie ebimi mbala moko Moïse Mbie a réagir akangisi ba Jérémie wana ba baziste na ye ba cameraman na tout manché là c'est que il y a quelque chose azo banga quelque chose biso nyoso to moni me batu bazo mona wana ka bozo finga ka Eliane to tiana no Eliane pembeni bandeko bolobi Eliane ezana ba preuve te au moment où avocat Eliane alobaki ba preuve ba kokisu ko bimise eloko te ba ko kendende ko samba kaka balobi ba fondie trois choses ba fondie a viola qui est à l'ongolisi demi et puis à l'ongolisi zemi et puis na ko publier ba publier qui parce que la fille a dit que apesa ki kaka ye moko atindela ki kaka Moïse Mbie vidéo. À part on a to moni bake na Molière, basali conférence de presse, bazo zela l'été sala li kambonango. Mais botala siko na ka ya pasteur Moïse Mbie. Botala siko na ka ya par exemple comme ça que tu as besoin de preuve te en tant que mutu humain. Ce que vous avez ba parti prité, okoki ko kata li kambo yo moka na kati ya mutu lobi na moni ifo za la boy na boy. Mais bozo ya pona komeka ko influencer eloko nini na YouTube na o comprendre te. Ba preuve yango eza wapi? Et puis ce qui m'étonne bana basi. Bande konanga, le bozo lo bandenge wana, bozo bateke na mboka na biso mwasi azaka na valeur te. Soki zaka bana mibande bazo bango nge kamsanga mingi te. Na bana basi bozo critiquer moninga na bino mwasi.
Balobaka, il n'y a pas de fumée sans feu, bandeko. Mutu a présenté biso Eliane ke batno so baye baye eza Moïse Mbie na nzembo ne ya ye oyo. Kaka Moïse Mbie mutu a présenté biso Eliane. To mona ba photo ebele ya Eliane na Moïse Mbie. Moïse Mbie aza lipa na nguba te po kuta na Moïse Mbie fo zalati. Na église wana etonda bana basi nyoso bayaka wana soki bayaka koluka pasteur soki bayaka koluka mateya na ebite ba fi ebelo bazana na betele wana ka Moïse Mbie amoneka mwana mwaso na nde akoki kobanda ko s'afficher na ye c'est qu'il y a quelque chose bandeko to tika ko condamner nano mwana wana bandeko basi ba memi eloko na leta azana preuve moko te akobimisela bino na miso abatu boete. Journaliste nati qui nati lokole azo pozo abimisa nini basi bake deja na leta bako samba kuna tomoni na kaya Moïse Mbie mfi mwana na depuis alobaki bongo papa parana ba déclarer bake epa ya Molière et puis basali conférence de presse tomoni kimi ekoti balobi bazoze la nini salema justice salema siko tozo mona na kaya Moïse Mbie l'air ka babimisi Mireille mwana mwasi oyo azala soki attaché de presse na ye Moïse Mbie mbala moko a réagir bakangisi bana ba garçon nyoso bazalaka tout autour na ye et puis bakangisi bango pona ni bande ko to réfléchira kanano bakangisi bango parce que simbaka téléphone ya Moïse Mbie. Il paraît que Jérémie ye muto simbaka téléphone ya Moïse Mbie policier muto azolo bango. Donc, policier ya mboka na biso. Donc, la police ya mboka na biso nde elobi biloko oyo babimisi kuna. Ba lobi boy. Police wana lobi boy. Jérémie abimisaki ba video nyoso bozo mona ezo circuler na réseaux sociaux. Jérémie muto a publié ango euti na téléphone ya pasteur Moïse Mbie. Bandeko. Na ebite ba preuve nini subo oluka. Donc, nudité ya la fille eutaki na tele ya Eliane eutaki na téléphone ya Moïse Mbie. Policier muto alobi yango, muto akangaki ba Jérémie. Nudité ya Mireille attaché de presse ya Moïse Mbie eutaki na téléphone ya Moïse Mbie. Et puis balobi mitakala nyoso tomona ki wana o nyoso ebimaki na réseaux sociaux. Et puis il y a plus de 30 vidéos ya mitakala oyo e bakuti na ba téléphone ya Jérémie na garçon so bakangaki. E utaki na téléphone ya pasteur Moïse Mbie. Bande ko to tikala no sentiment, to réfléchira kanano. C'est que to lo banano pasteur ba vidéo siko ya ba pornographie ya bana basi eye ko sala nini na téléphone na ye téléphone ya pasteur ba vidéo wana nudité eye ko sala eza parmi ba preuve o elakisi ke Eliane azoko sata na téléphone ya pasteur ba nudité ya bana basi o bazalaka tout autour na ye. Euti wapi nzembo na ya yembaki o no de gege wana to mona ki Mireille wana Mireille azaki na kati azaki affiché na azaki na kati ya clip wana ye oyo to moni Eliane ba fi wana ba eko sala nini mitaka na bango eko sala nini na téléphone ya pasteur to tiano to zana no bato to longola nano ba sentiment eko sala nini na téléphone ya pasteur bandeko et puis malgré sa bozo ndi makati. Na lingina la kisabino ile komo omoni différence ya mutu ya tolo ba différence ya un homme de Dieu et un homme Dieu nde la kisakabiso nana yosela nzambe ya solo nana yosela nzambe ya solo te. Homme de Dieu azali mutu o azana ayebi komikitisa ayebi ko senga pardon. Mutu lokola Moïse Mbie soki azalaka homme de Dieu penza ya solo alingaki aseskize na ona likambo. Leka Eliane bandi koloba. Leka Eliane memaki apozaki plainte.
alingaki asala video pona ko s'excuser nano ke nga mutu na presentaki bino mwana mwasi wana, nga mutu na bimisi mwana mwasi wana abimi lelo ayebani lelo na monde entier na latisa ye voile na nzembo na nga. En tout cas bolimbisa nga na komona ye kaka mutakala na ba telefone na bino, na ba ekran na bino, na ba YouTube na bino, bolimbisa nga. Na makambo nyonso alobi basi bake kofunda nga toke na leta, me na sengi nano bolimbisi na ba o nyonso batuti sami mabaku parce que mwana mwasi wana boyebi par rapport na nga mutu na bimisa ye petit passer azolatisa yo voile na nzembo oyo soi disant zo yembela nzambe seke ayebi ke oza mutu oyo banga nzambe. Akoka kena ko s'excuser bolimbisa ngai mutu na presentaki bino mwana mwasi wana makambo ya lobi toko samba ngo mena sengi na no bolimbisi pona bana nyonso ya nzambe pona batu nyonso batuti sami libaku me toko kende ko samba nazana loko na ko expliquer te na ko se justifier te mena sengi na no bolimbisi po boyebi par rapport na nga mutu na presenter bino ye lokola mwana nzambe. Eloko yango mwana homme dédié asalaka yango wana. Mena homme dédié eza mutu oyo au centre tout autour eza yende aza au centre église. Donc akolinga te abungisa kibonzambe na ye wana. Donc abungisa place na ye wana si azwi na kati église. Azo bunda po na personnalité na ye. Ça c'est l'homme Dieu. L'homme Dieu azawana au centre ya tout. Donc nzambe kutoko yoka lisusu te. Azobunde la personnalité na ye ebunga te. Abungise loko yo asi aganyaki te. Ebunga te azala au centre ya nyonso. Ezala ya église. Ezala ya makambo nyonso tout autour na ye. Ezab kibomoto na ye nano. Nzambe azana place wana te. C'est ça l'homme Dieu. Do makambo yo Moïse mbi azo sala na biso ti lelo eza kolakisa biso ki homme Dieu na ye. Azo bunda pona personnalité na ye. Engagé bato akangisi ba Jérémie, bato baliaki na ye, bato bafandaki na ye, bato ba participa na récite na ye. Ba bunda na butu moi bazo beta ba kidare wana bazo s'entraîner bazo lala na ba studio. Po ye abima lelo o yazali. Lelo akangisi bango po bazui alobi bazui ba photo bazui ba mitakala ya basi na telefone na ye ba publier. Lisumu ezali muto ya tali muto ya publier to yo muto salaki. To longola no makambo ya leta kana kibo nzambe na kibo moto na kibo mwana nzambe na ki homme de Dieu. Bana wana ba publier il faut se reprocher na no yo moko parce que yo muto zaki na ba video wana bana na bazaki na hote. C'était clair honnête. Eloko policier wana a présenta ki biso. A présenter na no biso wana bana wana na position moko be bavandi si bango na se et sala ki pasi. Bato basali bati balali si bango fandi si bango na mabele po na pasteur pe na bango. Quel modèle. Bafandi si bango na mabele bakomi kolobela bango ba fausse accusation. Ba fausse accusation pardon. Bazouaki ba vidéo na téléphone ya pasteur. C'est que ba vidéo na ezaki ya pasteur. Muto tiaki ba vidéo na un serviteur de Dieu. Azana ba vidéo ya mitakala ya basi o bazalaka tout autour na baza basi na ete ndenge nini. Tomi tuna kana tomi posa kana ba question moko bande konanga. Ndenge nini ba mitakala ya bana basi wana et se retrouver na téléphone ya pasteur na bango. Et puis nde ba accusation oyo la police na biso congolaise eye ko présenter biso ba boaki yango pe na YouTube. Yo moko na no pasteur na kibomoto na soki penzo za mwana na nzambe. Ozo mona teke ezelo komoko nzambe azo bimiso kana poisa. Parce que kolongola no ba fanatique na yo. Ba tuka normal. Oyo batalaka eloko ayebi ko saelango analyse normale ya kibomoto. Mais yondo za pasteur nde za fautif parce que pasteur muto tia ki ba vidéo na kati ya téléphone to yebite ba démarche nini pasteur asalaki po ba vidéo wana ya Mireille na ya Eliane et se retrouver na kati ya téléphone na ye to yebi démarche nini asalaki mais ba ba publier yango ba komi ko fanisa bango na mabele
Et puis baza tout autour na yo et puis ba participa na récite ya yo pasteur. Siko na yo na bango na cadre nano ya kinzambe toke na côté ya nzambe. Tolonga no makambo ya jugement ya bato ya mokili na côté ya nzambe. Totika na kaisar toke na côté ya nzambe. Bandeko yo na bato wana nani yango akozi koza na culpabilité. Nani yango aza fautif devant nzambe. Bango peut-être ba sauver po ba bimisi biloko wana libanda po yeba mabe osalaka o changer. Peut-être bango ba lingi yo koleka yo moko. Peut-être esprit ba moni esprit moko ya mabeza na kati no ba bimisi biloko wana. Po ezala e frapper yo po lobby o changer. Mais au lieu passer à vendre à réfléchir nan. Ake ko kangisa bango et puis ba police nde ba comme la police nde comme pesa biso rapport et lo bake ba vidéo nyoso ya mitakala bozo mona na ba YouTube na ba Facebook na ba media ba YouTube ba mitakala nyoso wana e uti na téléphone ya pasteur. Quelle honte. Et puis malgré ça c'est elo ko zo comme ça nga ezana bato bazo continuer ko soutenir ye. Oyebi soko lingi mwana na yo abonga lobi, mwana o azala makasi lobi, ndeko na o azala fort, to forte. Il faut ko zala strict na ye, ko lakise place mabeza, o yeza mabe basala ka boite basala bo. Bano yo boko la maka na basi ya ba papa na bango. Basi wana soki bake mabala bakanga mabala. Po ba yebaka misala nyoso po mwasi ya papa ko bando pesa o misala nyoso o ye fale asala o pesa yo sala bana wana leto bandoko la bandesa biso bana wana bakoka ka mabala bakoka musala nyoso ya mokili. Pourquoi? Parce que azalaki donc ba finaki ye mai ya citron azalaki donc bazaki dire na ye e forma ye e pesa ye gomoto. Qui sait que nzambe muto atindi ba Jérémie ba bimisa ba biloko wana po elekela bango akukuta photo ya mutakala ya fiancé na ye Jérémie akuti photo ya mutakala ya fiancé na telefone ya pasteur bo mitia na place na ye autikango akozwa ba biloko ango nyoso ba pibliango peut-être za façon nzambe alingi po na kopinir Moïse mbiye po lobi azongela ye ya solo parce que soki otali bien azana eloko ya nzambe. Mais sikoyo azande ko mélanger ango na ba impudicité na ye wana ya kotala ka ba pornographie wana. Peut-être nzambe azolinga sokola ye na 2020 oyo. Mais na ba fana kwiti na ye moko. Na bisimbi ya bandimi na ye bazo comprendre loko mogote bazo continuer ka ko soutenir ye ya komeka ko bebisa kombo ya Eliane eza malamu te nzambe alingi buiti na yebite ba preuve na ngo bozo linge subo mona ba policier basi balobi ba photo nyoso ezalaki na kati ya ba biloko nyoso bozo mona na media e uti na telefone ya pasteur bolingi preuve nini. Et puis ba avocat ya Eliana basi balobi ba kopese sous preuve mon côté makambo déjà na maboko ya l'état. Mais bato ba maman msu bazo se permettre na ba papa msu ko finga Eliane. Au moment où ba Jérémie ba bimisa ki nyoso déjà. Ba policier banani la police ya Congo et ye ko confirmer biso yango. Ba ye ko loba ke ba vidéo nyoso bozo mona ya mitakala et bimi dernièrement et uti na téléphone ya pasteur. Homme Dieu. Alinga tout autour na ye, personnalité na ye, ezala bien gardé là. Au moins, ceux qui m'ont commis se sentir à l'aise na kati ya masumu, eza pasi ya kimango. Et loko nzambe asala kana bato ba se sentir à l'aise na kati ya masumu. Asia ebi deza ko s'organiser na masumu. A s'organiser na bango, ba masumu penza bazwa place na canapé ba vanda. Po ebima. Parce que yo moko komona esusu maso omoni pasteur azomona mabe na yete na bato ba soutenir bazomona mabe a pasteur te parce que lisumu esi ezwa ki place na canapé vanda déjà donc il faut ka frappe nzambe lokola o ebimi oyo bande ko botika ko soutenir ye botika ko soutenir makambo wana makambo bozo soutenir ezo aider Moïse mbiete muto asali mabe ba yebisaka osali mabe po lobi azongela te.
ata soki ayeba na Congo toyebi ke l'État Congo etambola apenza bien te ata soki corrompre na ye ata soki ndenge ba téléphone ezo leka déjà bazo benga po baloba ba détruire la fille pour que ye azwa raison ata soki azwi raison mais oyebi na conscience bakosa kango te conscience ya Moïse akokosa yango te likambo eza kaka teke il faut po bazala juger soki nde nini eza po a changer parce que un pasteur un homme de Dieu ako se retrouver na ba video ya mitakala ya basi église na ye ndenge nini ata basi mususu kaka azana mwasi te na ndako mitakala wana ye kosala nini na telefone ya pasteur. Malgré tout ça bozo continuer kolobele pe bozo finga Eliane. Mais ba vidéo wana kaka oyo ba police congolaise nde e présenter biso yango comme ça ke oyo se mitakala bozo mona na réseaux sociaux e uti na téléphone ya Moïse Mbiye ya ba lobi pe ya pasteur Moïse Mbiye et puis vous bozo mona ta kilo eloko wana te bozo mona ta kilo eloko wana te eloko wana ezo yebisa bino vraiment eloko te. Na ebite ba preuve nini subo luka soki nzambe asa bimisi eloko na poisa ndenge wana bolingi bomona preuve nini akangisi ba Jérémie pona bazui ba video na telefone na ye ba bimisi yango na media ba telefone ba video yango pe ya mitakala ya mireno na zako se masturber na toilette atindeli yango pasteur nde nini. Vous trouvez ça normal? Bozo luka ba preuve ezate bolingi Eliane apesa bino preuve nini bande konanga ponanga Moïse Mbi fallait s'excuser s'il était vraiment un homme de Dieu il allait s'excuser mais azo bunda kaka personnalité nae donc aza nae homme Dieu aza homme de Dieu aza homme Dieu donc azo bunda personnalité nae donc tout autour nae au centre c'est lui c'est pas Dieu. Parce que homme de Dieu, au centre de la Kanzambe, tout autour de la Kanzambe, au centre de la Kanzambe, église mobimbe de la Kanzambe, bat aukaka komi kiti sa kosenga bolimbisi. Mais ce qui muto a commis homme Dieu, donc au centre c'est sa personnalité. Donc biloko ezo le kana dossier à Moïse, ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir na Nzambe. Azo bundela ki personnalité na ye ki mopa ou na ye e bungati. Même ko s'excuser pour na acte ka ya la fille. Scandale o eleki bo excuser nga parce que ngam to na présenta fille na présenta bino fille wana na nzembo na nga ya ye oyo na lati se kutu na voile. Asengata bolimbisi. To asengata bolimbisi o ba Jérémie ba publier ba vidéo zela ki na kati ya téléphone nga bolimbisa. Ba tu nyoso ba sambelaka bo tuti sami na mabaku ba nyoso ba kendaka ko sambela bo tuti sami mabaku na video bolimbisa ngai asali yangoti. Orgueil na niveau 0. O nzambe zela ka place ya orgueil. Bandeko, soki omoni muto akoma muke kaka ba pharisien Jésus alobaki oh mutu muke kaka nzambe Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit ceci ce que quand mutu tout le temps Dieu m'a dit ceci et que comportement nezo concorde na Dieu m'a dit ceci te oh eba ke mutu ana zaya nzambe te aza pharisien. Dieu me dit de ne pas se marier au commis na dernier pas ya mariage au sopesi dote au sali soki civil etika lika religieux nzambe apekisa yo nzambe oya lolo ya likolo soki mutuka azaka Dieu m'a dit ceci Dieu me dit ceci Dieu m'a dit il faut faire attention parce que moi na nzambe alobaka mingiti ba acte na ye comportement na ye bizaleli na ye bato baza tout autour na ye nde bako témoigner kinza ki bonzambe na ye mais ce que monika mutu na chere ye moko Dieu me dit ceci Dieu m'a dit ceci Dieu na mindele kuto ba ye ba wonde ba yela ka biso Bible me bango moko ba sambela ka lisusu te me bango ba yebi bato ba sambela ka te ba yebi awa na Europe prostituée soki client na ye abeti ye police ko ya ba ko condamner ye mais pas biso et ce qui a l'allié salinini ce qui a l'allié salini oh là la muto puis au publier ye au longolise bazemi
Et puis bozo esali nini na ebite soki communauté nanga vraiment to réfléchiraka pon to zangaka mawa boye na kana ndenge na temps normal ka boye to talaka entre Moïse Mbie na Eliane mutoko défendre za Eliane parce que azan expérience a vite par rapport à Moïse Mbie aza c'est son père Moïse Mbie oko bote Eliane to oko za la grand frère naye azan expérience déjà à vie donc il peut manipuler la fille. Ba preuve ni bolingi Eliane a pesa bino l'air bazo kende na noko samba na kaya muto bozo lobela na kaya passer Moïse Mbie ba vidéo déjà police yena media pona ko yebisa biso ke ba téléphone do sur mitaka lo to mona ki e utaki na téléphone ya pasteur bolingi su ba preuve ni et la kisi ki azamuto asala ka babilo ko ngo na ba fille belé ya mire wana boko wanga na ngo lisusu vidéo mire azako se masturber na salle de bain otindi yango pasteur et bimi na téléphone ya pasteur ndenge nini so penza toza la communauté penza oyo toza na sagesse to yeba pe ko za na ba sentiment te biso tolingi to lobela mwana mwasi o Eliane mais ça me fait mal comme on a que ba mama bana basi bazako se permettre ko finge Eliane mais sali nini esala nini te ndenge nini mwana azalaki mwana mukena 17 ans passer bandi ko s'abuser na ye eza viole toza ko pomso to benga ngote parce que devant pasteur yoko lo bani na bandenge toto saka bango na Afrique ezo comme sanga ke bana basi nde bazo sala likambo bana basi mibali ka bango moko te na basi mwana mwasi okyoza la danger na kati na société soki ayebi rôle na yete bandeko to yebaka ba rôle na biso te na kati ya société to fanda ka ko critiquer ka pona ba sentiment te Moïse Mbie to boite muto azolinga baka Moïse Mbie na kulusu azate mais nzambe azolinga apinire po ba video ane bimi yasi afandisa ki lisumu asi afandisa ki ngempitilisité na ye wana na salon na ye penza na canapé ba fille bazotindila ke ba video azotala kango azosekaka nzambe azobimisa ngo na poisa na libanda pourquoi bozo condamner la fille bandeko to tika lete sala ekata makambo ata soki bako condamner yete po mboka na biso na muto aza na mbongo nde azwaka raison mais conscience ya Moïse ya kokosa ngo te conscience ya Moïse Mbie ya kokosa ngo te bafana kwiti botika biloko oyo botika Moïse Mbie asibir eloko asalaki abebisaki mwana baso eza malamu te pour moi il y a pas de fumer sans feu tout le monde a pour moi sans feu bande konanga tout le monde a pour moi na pembeni ya Moïse Mbie plusieurs fois pourquoi besoin d'imela yete au moins conscience ya Moïse okosa conscience nete obi vérité eza ateti tôt ou tard toko yeba ka vérité nzamba lola batela bi